oza na mokili omona makambo tambola na Kinshasa makolo ngulu okota mayandi kaka ndenge balobaka na Kinshasa bolingo oyo ezali na mwana na kati ekabwanaka te kasi bapemanaka okomona mwana mwasi na mwana mobali babota mwana moko to mpe bana mibale kasi bakabwana kala ata esali inane soki bakutani na mobali mpo na mbongo ya mwana bango wana ifo bazongana bakabwanaka te mpo na nini boyoka population ndenge bareagir bolingo akala mpe moko ya mystique omoni mpe moto yango mo a 2 ans 3 ans omoni susu nzoto azalaki nango te akomi na yango sikoyo ekomi susu mystique donc bokomozonga na susu donc tolobaka kaka ye moko ya bato mosusu bakabwanaka okopani donc bato mosusu bapemaka nano c'est-à-dire bapemi après so bamonani boye bolingo komozongana bazongi na bango donc ya mystique donc neti nga pena ex nanga boso namoni ye boye nga osenga na nga rien mais soki ye moko abi papa zwa nga nazwi na nga nasali na damit okompani bongo te bolingo ya mwana eya bato mosusu bakatana bamona batiki batiki pena mbaa moko ya libele etikalaka bolingo ya mwana classe oyo mwana bele ozwi mbongo pesi okompani tiki nga na mosumo nga babenga nga préparateur donc nga mona ye manoloba okompani soki ya pesi ngai aloki papa zwa nga nazwi na ngai mwana bacharme ezoya bituka bime na babelonse bima eno eza ya yo mpona nolinga te nakende esika oyo ya pasi wana na ntongo na bimi nakomotema kuna motu nzambe naolia nini mpona kende esika nango ngeno visibilité eza bien me babasi mpe oyo omoni ke non zala mpe na mobali moko mibali mibale mpe eza péché ozokende kuna otekisi obaluka oto otekisi na ntango azemi okomi oyo okomobapela bato bacharme ezoya bituka bime na babelonse bima eno eza ya yo mpona nolinga te nakende esika oyo ya pasi wana na ntongo na bimi nakomotema kuna motu nzambe naolia nini mpona kende esika nango ngeno visibilité eza bien me babasi mpe oyo omoni ke non zala mpe na mobali moko mibali mibale mpe eza péché ozokende kuna otekisi obaluka oto otekisi na ntango azemi okomi oyo okomobepela bato epaya ngai ofe pa adrien olobi te mpe mwana moyenga na pesa victoire eza te kuna pesa ngo nana adrien mpo adrien aza na bamoyen victoire aza na bamoyen te na conscience na oyo ntango ayebaki te eke naza mwana mwasi il fallait mpi na ngai ezala malamu il afale oluka motu mbala moko aza na bamoyen alors sikoyo soki yo deuxième ya motu mosusu okosala age ebele mwana wana kozala na bachance ebele te ke azala motu parce que tromperie eza déjà na kati alors soki bato basala biloko ndenge wana bano ya ngai ya biso ya basi tozokosortie bango ke fo batika soki ozwi epa adrien lobaki ya adrien ozwa epa ya adrien te okende epa ya paul moto atienga jamais makila moto mosusu jamais okoki opesa moto mosusu te ezala ata aza na eloko te ifo kopesa ye kaka makila nde mwa mokie makoki aza nango ifale pa asiporte ka na mokie na jamais makila moto mosusu bana biso lelo bavitese amoni mobali atiezeli moto mosusu ana makoki te akei ake okosela oyo aza na mwa makoki
eza mabe ezala za moto apusu ezala ifo makila moto mosusu bapesaka moto mosusu makila moto mosusu te ifale pakangamaka na mobali anatiaki ezemi po eza mabe po biso bapesa biso conseil jamais makila moto mosusu oke opesa moto mosusu te ezalaka te zwa kaka ye nzambe ye moko ayebi ya kosunga jamais kokosela moto mosusu makila po mobali obobimaki na ye azangi moye te oyo kuna aza na makopi na kosela ezemi eza mabe okozwi ezemi na mobali mosusu yebisa mobali wana ke ezemi wana eza ya yo mobali wana asiporte ezemi na ye bon oza mwasi ya ndako oke kozwa ezemi libanda lobake mobali na ye aza na vraiment na ndako aza na makasi ya ndako te nde mobali wana po namonaka eza na mibali mosusu ayokanaka na mwasi lokola bolingo eza mwasi akende kozwaka zemi esika mosusu aya kopesaka ye mibali wana bazali soko okoselinga zemi wana eza yanga te mwana wana vraiment nakozala vraiment na affection na ye te parce que ekoyebana meme ata na makila bacomportement ya mwana des fois okomona ekorépondre na comportement oyo yanga papa na ye te po mwasi vraiment il faut apesa mobali zemi oyo ya ye soko omoni mwasi azopesa mobali zemi oyo ya ye te wana aza mwasi te na mwasi na mwana wana bakokende na mwasi na mwana nakobinga na bango po jamais nabokola moto mwana oyo papa na ye avandi ngai sikoyo nabandi konyokola mpona kobokola ye esimba te epuis mwasi wana atuka nayebi te ndenge na kosala na ye tambola na mokili omona makambo tambola na Kinshasa makolo ngulu okota mayandi kaka ndenge balobaka na Kinshasa bolingo oyo ezali na mwana na kati ekabwanaka te kasi bapemanaka okomona mwana mwasi na mwana mobali babota mwana moko to mpe bana mibale kasi bakabwana kala ata esali inane soki bakutani na mobali mpo na mbongo ya mwana bango wana ilfo bazongana bakabwanaka te mpo na nini boyoka population ndenge bareagir bolingo ya kala mpe moko ya misiki omoni mpe motongo mo ya 2 ans 3 ans omoni susu ndoto azalaki nango te akomi na yango sikoyo ekomi susu misiki donc bokomozongana susu donc tolo bakala ya bato mosusu bakabwanaka okopani donc bato mosusu bapemaka nanu c'est-à-dire bapemi après so bamonani boye bolingo komozongana bazongi na bango donc ya misiki donc neti nga pena ex nanga boso namoni boye nga basenga na nga rien mais soki ye moko abi papa zwa nga nazwi na nga nasali na damage okompani bongo te bolingo ya mwana eya bato mosusu bakatana bamona batiki pena mbaa moko ya libele etikalaka bolingo ya mwana classe oyo mwana bele ozwi mbongo pesi okompani tiki nga na motu mo nga babenganga préparateur donc nga mona yo manoloba okompani soki apesi ngai alobi papa zwa nga nazwi na oyo eza na mwana esilaka te donc bokoboyana me ntango okomaka na posa mbongo ya mwana omona ntango akomi oluka mbongo ya mwana epui bazongai na bango sikoyo elo ekamwisaka ngai vraiment soki ezalaka bongo neti biso mibali oyo non toboti te seke tokolinga mpe baso babotaka te po so nazwi mwasi oyo abota eza lokwa aperte po aza deja na mobali na ye ntango bokabwani okobendaka nzoto ovandi na yo po ozaka na posa mobali na yo okokobondela soki omona esimba te bokabwani soki esimbi bokokozongana donc conseil eza kaka ntango mwasi oboyani na mobali ezaki kokipaka makambo na ye te ye mpe akipaka ya yo te mpo ezala bien bato mosusu bazonganaka mpona bana posa te ke mwana akola na éducation moko boye peut-être sans mama mosika et surtout mpona bana basi koma mwasi akolama bien éducation bien mpo azala pembeni na mama na ye na papa na ye donc mpona nga bolinga bongo bazongana me edépendraka na bato parce que bolingana déjà boyebani déjà oyebi mpe mwasi na bakote babilo oyo alingaka mpo ezala so boyani na mwasi mpona biso mibali ala mwa difficile kolinga mosusu parce que omesana daa na elo moko omesana daanga oyo boyelanga baero oyo apesanga baboyelanga babilo alambelanga nini omesana nango déjà eya mwa difficile kokelinga mosusu omonaka lokwa obandela esolo ya sika omesanaka nini ya mwa difficile yango toala toujours na faiblesse ya baex na biso so oza na mobali moko eke deja obotini mwana kotalaka lisu mpanzi te atomona misusu bana bambongo banini bavie oyo olingo ozala nango wana omona oza nango te mbala nazokango nord luka nobosangisa mayele po basi baya epa mobali aya na ide abala ngai asauve honneur bakangela nga lupangu bakotisa nga liase na famille nalongola so na quartier aya teke na ide te naya alinga mobali oyo tosangisa baide
to investir na ba projet ba bilo mo bongo ba ya la ba idana te. Ndeko na nga ya mwasi soki olingaka mobali na yo na bolingo ya solo bozonga na mbala moko pona kobota mwana na tata na ye. Yo pe mobali soki olingaka mwasi na yo na bolingo ya solo zongana na ye pona libela makambu ya koboya na kotikana ezali kitoko te. Kinshasa eleki partout. Oui.